pas envahissez des lacrymogènes. Vous avez des lacrymogènes pour ça. Nous sommes là pour... Nous, on n'a pas de couleur. Nous faisons notre travail. De maintenir l'ordre. Si l'ordre est troublé, on va les rétablir. Même par force. Merci beaucoup. Ndiaboso na politique officielle sur Tarambo, Tebiskan Rosaï Kouanabiso, Tozali Liboso, il a parlé du peuple, il est 11h30. Et Sika, mon colo Yalelo, et Sengela Kibongo, député, Bayabongo Kosala élection, Topé voté premier vice-président Assemblée nationale aux candidatures. Et Zakibongo unique, et Pesamaki, na parti politique IDPS. Et Zakibongo honorable Patricia Sea, né à Ponamaki, pour remplacer Bongo honorable Jean-Marc Kabound. Kassi, Mikoeleki, honorable Jean-Marc Kabound, a outé Kibongo ko saisir Conseil d'État pour être à la réhabiliter dans la fonction naïe. Kassi, Conseil d'État, à mon qui était, à l'oba qui était requête naïe, Zakibongo recevable, P, à l'oba qui était Assemblée nationale et Sengel Bongo et sur soir. Ma plénière, et ça là, le côté qui nos cours constitutionnels et Sika Conseil d'État a renvoyé qui dossier et cause de décision. Mokolo Yalelo vendredi 11 juin, des cours constitutionnels peut siéger pour nous trancher dans les Kambotali réhabilitation ou pas. Il y a honorable Jean-Marc Kabound. Kassi, to komi awa na parlé du peuple pour nakoye parce qui plénière et Salema pour être député Baïba Bongo. Qu'on voté honorable Patricia Sea na ebonga na ye ebonga ya premier vice-président ya Assemblée nationale Kassi koko manabiso awande boza komona porte ezali bongo bloqué présence policière ezali awa balobi était pas d'entrée seulement bato bazo bima bato bazo kotate na simananga bozo mona ba honorable député o ba yaki bongo ko sala ezali musala na bango na kati ya hémicycle Kassi ba pesa min dingisa te to pe autorisation et pesa meli bango te po ete ba kotana yango to koza ba réaction il y a des députés au Bazali Banda pour koyeba et lokoni nezoleka pour nini ba lingité ba kota penani a pesi ordre était le plénière et salamate c'est parti. Lelo et Sengela qui Bopona, honorable Patricia Sea, loko la moto a remplacé honorable Jean-Marc Kabound, na ebonga ya premier vice-président de l'Assemblée nationale, kasi to moni bino libanda, koko esabiso loko nini sali était bloqué bino boko tate na kati ya hémicycle na bino mokola lelo. Bon, nous le constatons pour communiquer tous ceux qui il faut plénière il y a pour élire pour remplacer honorable Jean-Marc Kabound. Oui, à tout commis, tout le monde va gagner, la police va tourner, la parole du peuple va gagner, la barrière va botter contre. C'est pas bon. Ndenge bokomi awa muno kangi ba barrière bo bengi bureauté pour bozwa moins information mon koto pe ordre mon ko na bureau. Tina Robin à bureau, c'est pour déjà que tout le monde a besoin de cas. Quelques membres de bureau à côté de zone donc on ne sait pas comment on va faire, mais c'est vraiment regrettable, c'est vraiment une honte terrible. Et ça qui te remet. Mais quand Kabongo au Conseil d'État, le bac était beau sur soir non makambonioso qui nos cours constitutionnels a tranché. Bon moi que c'est ngela qui bongo causer là au moins mon collègue lelo cours constitutionnel à rendre verdict naie ce qui des requêtes il y a mon mboka Jean-Marc Kabound des alliés recevables ou pas après bino boya ko siéger après. Il faut que banan ceux qui bazali habile ya ko zomobeko wana nous on a pensé lobby hier. On a pensé que Ezali Nandingisa na bangote ya kota likambo au Italie et biso parlementaire. Et on a dans la résolution moko toujours lobby na plénière to que non il faut to siéger tout ça l'élection et surtout que azab membre peut-être il y a UDPS au bango mon peut batindaki. Alors moi je pense que c'est bien propreté, c'est pas propre ou karma, quel que soit le scénario, quelle que soit la stratégie, on va qu'on les caboiter. Hein?
ce qui yo mutumoko lui qui il faut pas réhabiliter dans le pot démissionner Sima il semble donc bongo ah ce que kuna na hiérarchie va prendre acte va tindi mutumsu ya parti na bino alors ce que ma comme abondé je sais pas ordre ya kokota bino te et où te pas ya nani mais na éviter pour na komia maman na tunité na éviter na komi siko na monika ki ba boy to kota balanzi ya boso la politique officielle sur terrain tozali na honorable Eliezer Tambwe mbote honorable mbote mokwelo sengela ki bongo bosala élection ya premier vice-président de l'Assemblée nationale honorable CA apona maki na IDPS pour na ko remplacer honorable Jean-Marc Kabund to eto kuti bino libanda to ko ebana no mobeko oyo ya ko boya bino ete bokota na kati ya hémicycle na bino euti pa ya nani jusque là to éviter ce qui euti pa nani to kuti ndenge to yaki dalaka ndenge to lati ba cravatero to yaki pour que to le kana élection je sais que il y a eu une décision à la justice, balobaki qui va sursoir. Mais notre bureau, balobi na biso ke boya to voter. Ndeto yakiti. Tokucha ke muto akotate ainsi de suite. To telemi wana zo mona ba député, ndenge nini ba ko balukaka. To éviter ceux qui m'ont béku uti wapi. Est-ce que c'est la cour c'est le conseil d'état de ba décider batindi batuke bino la police allait empêcher, je ne sais pas mais nazo banga parce que tozo kende na crise institutionnelle. Ce qui totali malamte, makambo kotambola malamte. Kasi Conseil d'État a renvoyé qui déjà dossier na cour constitutionnelle au bako siéger déjà kala mingité bako rendre bon verdict na bango motu nezali boye et sengela kité ko zelana nou verdict wana bino bo sengela ki bo tosa mobeko ya justice to ne bino bo tosa na bino o ezaki bongo maloba ya bureau na bino. Conseil d'État a renvoyé qui kunate. Jean-Marc Kabund a saisi ça qui cour constitutionnelle. Tango yoki ke balingi ba organiser ba élection nde akena mikanda na ye ndenge nini akenda ko saisir cour constitutionnelle aye comme mayango na conseil d'état pour que bas sursoir organisation de ba élection. Oh, on ne doit pas bousculer un député. Non. Balandi boso na politique officielle sur terrain au bazali comme ezali honorable député moko o ya mekaki alingaki kokota na makasi wana ba komona ba policier nde bazali ko bimisa libanda pa mate bango bazui mobeko ete moto akota te na pays du peuple lelo to ko ebate mobeko yango euti pa ya nani yango tozali ko continuer ko solola na ba député pona ko eba kasi na bango moko pe ba ebite moto oyo azali ko pesa to pe apesi mobeko ete bango lelo ba siéger te pona ko luka ko voter honorable Patricia Sea na poste ya premier vice-président de l'Assemblée nationale. Qui vous a permis de démissionner comme ça? Non, mais c'est tout citoyen, vous avez le droit de postuler comme Quand les autres qui nous empêchent d'entrer. Si comme ça, on dit que le Conseil d'État a réquisitionné la police contre les députés nationaux dans l'Assemblée nationale. C'est une crise. Ça n'a pas deux qualifications, c'est une crise. Je crains fort que, après 5 ans, que topé si peuple est bilan malade parce que Covid a lié biso, parce que tu as une crise, FCC cache. Peuple congolais font la mise FCC cache en otage jusqu'où de tels scénarios. Un député national, un collègue bousculé par la police, ce n'est pas sérieux. Non mais je vois l'honorable Tambwe qui est bousculé là-bas. Ce n'est pas sérieux. C'est une désolation. Nous arrivons à c'est pour des raisons de sécurité. Les députés vont siéger. On nous empêche de siéger valablement. Mais c'est inacceptable. Élection Zali Lelo. Mais on nous empêche d'élire notre première vice-présidente. Et pourtant, candidature Yamaman Seya Nana Pesiango, c'est le président Fachi, l'autorité morale. Il a désigné. Mais comment se fait-il pour la décision Mkonzamboka? Et il y avait 16 candidatures. Le président de la République a choisi mon corps. Alors, Bisotobi, en vertu du principe, il y a cohérence, il y a unité institutionnelle, tout ça là, Nini, c'est le président de la République. Mais voilà ce qui se passe. C'est inacceptable ça. C'est inacceptable. Merci. awa libanda oza bousculé bile boza bakeli mibeko epai bile bosala kalelo bachebile libanda mine koleko juste tokomona lolenge ya sika ya kokamba mboka ekozwa nzoto
alors lenge sengelité na soni makasi na kata mokili. Pour la première fois dans l'histoire il y a un état moderne, parlement où ils ont na chambre mibale, où ils ont plus de 20 commissions pour na likambo ya fonctionnement. Il y a unité mon qu'on a kata parlement, unité nyonso baza concerné ba kangami, ba policier, ba tindami, ba ko boya ko lakisa ordre de mission. Oh policier ici ka nyonso kendaka. Pasa la musala nae esengeli ala kisa ordre de mission ba tindi na nzela porte asa la musala o yaye ya ko batela population na ko batela babie na bango. Awa policier aye ko pekisa ba député ba sénateur ba sala musala na bango. Na misala ya lelo ba commission ebele sengeli bakutana basala musala ya kokela bigbeko na koyoka ba membre ya gouvernement. Ngai naza membre ya commission PAJ nazo kende kosala musala nanga ya ko landela mubeko etali ba personne vivant avec handicap de commission plénière sengela ki salema na 10 heures na koti ba policier bazo ko tidika biso baza ko beta biso na yebite balobi batindi bango ba beta biso balobi batindi bango ba pekisa mutu moko te akota na play na batindi bango alors bureau assemblée nationale to conseil d'état ngai awa na kondima te ke conseil d'état na la police te ape na ordre a kopesa na la police te conseil d'état pesa ka ordre na la police te décision conseil d'état ezwaki ezalaki assorti na clause d'exécution immédiate te donc na bato bayebi droit bayebi ke ata juridiction soki esali et que recours ekoti recours eza suspensif et exécution décision wana donc na kondima te ke conseil d'état ya bato abwanya wana de batindi bato ezaka instigation institutionnelle eza kosalema o bolingi bopesa yango kombo état de droit mais eza état de droit te eza état d'anarchie o eza crise te honorable non eza début ya koluka crise pona ngai eza début parce que bato nyonso baza mutu moko ta kolinga ke Congo ezonga na makambo ezalaki na 2001 2000 na 1997 mutu moko ta kolinga ngo et que soki balingi ke Congo yo e baluka boye tozongela désordre donc ozongela ndenge bango ba koluka mais peuple congolais lelo aza kolela dollar ekomi na 2000 nde wana nde ba solution photo mona ba policier ba kiti na zando pour baluke la solution ya ba population mais ça te batina bango pour ba créer ba crise institutionnelle nzala eza confinement eza ko continuer état de droit injustifié eza ko kende honorable siko nini on sala bon avant 2019 bino be bata FCC bano ko sala la police ka même musala ba bazo même ordre et ça les ko mbo asimbo te honorable te mbo asimbo te tokoki ko luka changement et puis to continuer na makambo to dénoncer kité c'est que wana to kende to ke liboso te to zongi ndesima awa peuple congolais luka ki changement est-ce que to zuyango bato babandaki ko décrier la police basala kabisa lelo esengeli te na cadre ya état républicain est-ce que lelo to suki ndenge nini wana nde mutu nyonso aza na conscience totala bato balesaka mwa 1000 francs et puis moto abimi na nzela te toyoka moto bato abwanya est-ce que tokeni liboso to te nzala ezongi koleka kutu ndenge place tozalaki. Honorable, est-ce qu'on a ma nyonso oyo esalami mokwalelo bino étant que ba député pour sala ni na yone uti ko la victime yende batindiki ba boyete okota na kati ya pa di peuple boko sala nini ba solution ni boko zonga ndaku to boko vanda ka biso toza awa baboma biso peuple congolais mona tokozala awa tokosala mibeko ndenge lolenge batindiki biso po bato bakalisa ke kopanza parlement eza kosukisa mokili non batindi biso apo tokufa awa te ata bapanzi parlement tokokontinue vie ezali toa na Congo mutu te akodongola motu na Congo toa na Congo donc awa tokovanda si mobeko mais nous allons user de tous les moyens juridiques à notre disposition pour na koboya anarchie et s'installer na Congo. Lundi, il y a bosso la politique officielle sur terrain. Tozali ka koba, tozali 12h04, tozali toujours li bosso. Il y a palais du peuple, sika bozo mona, bozo yo ka ba député ndenge ni baza koloba, pe boza komona ndenge ni ba député bazali li banda na ba membre ya bureau, na ba sénateur, na ba député, bango non bazali banda balobi était pas d'entrée. Kino sikoyo tozali ana palais du peuple et sika ordre et si ya kobo ya été ba député ba accéder et yebani na nuté pamba te ba député bazali pe na
pardon pamba te ba policier bazali pe na ordre de mission te oyo ezali ko lakisa bango ete ba député sengeli ba kota te tozali toujours ko continuer. Bonjour. To kutibino awa liboso ya pays du peuple to mona ki oyaki to moni oza kozonga e mani ezali ko leka ba boy bino bo accéder pona nini mobeko wana e uti wapi wete boko tatelelo. Bon, toyaki poto ko sala musala biso ya ki député oyo population ba ponela ki biso. To komi awa na porte ya entrée ya hémicycle to koti ba cheba soda ba lobi ba député ba kota te bo bazana kati babima. Yango na biso pe to komo zonga le temps toyeba pourquoi bakangeli biso porte poto kota to sala musala oyo population ba ponela ki biso. Kona minute oyo boko sala nini bozo zonga boze la décision ko uta na bureau to pe boko zela décision ko uta bongo na cour constitutionnelle na likambo tali requête ya mona mboka Jean Kabund oyo abanaki bongo ko sa oyo aza ko senga ba réhabiliter na ba fonctionnaire. Biso to zela ko zela obe consigne oyo ko uta epa ya bureau na biso oyo ezokamba ba député. Biso to kambami na cour constitutionnelle te, to kambami na conseil d'état te, to kambami na justice te. To zela na principe ya séparation des pouvoirs, biso to kambami obe na bureau na biso ya parlement, yango de tozo zela ba bengisa biso to ya kotala ndenge ni makamo ezokende. Merci beaucoup. Ouais, balandi à bosso la politique officielle sur terrain. Vous allez toujours kokoba, vous allez à bosso à parler du peuple et si qu'à la police et outil ko construire barrière et ça me dit na kati na moi pembeni na porte d'entrée si ko to pusani et si ka la police atie barrière ne bozo mona na simana barrière ezali ba député nyonso o ba yaki na moi retard moke ba dali bongo ko boya ete ba kota ndenge bomoni ete ba député bazali banda basili na nous ko kota te na tiki bolanda bino bolanda le lengeni barrière réseau salema awa ndengeni ba police bazo boya était ba honorable député au population congolaise à vota ba kota te na kati ya hémicycle na bango. Si on doit faire ça à l'institution Assemblée nationale, qui est la deuxième institution, que dire des peuples des autres citoyens de la République? On dit que c'est le Conseil d'État qui a instruit la police. Le Conseil d'État, nous l'avons dit clairement, le Conseil d'État est incompétent par rapport à cette question qui concerne les actes posés par les députés. Nous l'avons dit et nous continuons à le persister et nous vous rassurons ici que la Constitution nous dit ceci. Lorsque l'accès nous est interdit de siéger au sein de l'hémicycle, nous pouvons déplacer cet hémicycle. Et je crois que ça peut arriver. Et voilà, advienne que pourra, nous allons exercer, nous sommes des élus du peuple, élus par le peuple congolais. Nous partons pour un bras de fer. En tout cas, nous ne sommes pas pour le bras de fer nous autres. Nous sommes venus ici exercer nos fonctions régaliennes. Nous reconnus par la Constitution. Honorable, merci. Je vous remercie aussi.
Oui, balandi ya bosolo la politique officielle sur terrain, tozali bongo, tobaluki na sima, ya parler du peuple, na entrée ya Bovan, et sika, ya komona bongo, ba honorable député Mususu, ba si ba koti na kati, mais ba communion na kati ya salte, kasi Misusu, bazali bongo libanda, ba koluka, le lengen kani ya kokota, bazali bongo décidé, ba lobi ete ba kotosa, mai oyo président ya Assemblée nationale, ba kete élection, et kosala ma élection, et sengeli, et salema. Honorable Willy ne part pas. On est comme une faiblesse. S'il te plaît, ne part pas. Nous allons entrer parce que nous sommes chez nous. Et que ce lieu est inviolable. Donc, nous ne allons pas violer la violence. Notre lieu a été violé et nous allons y entrer. Dans les jours qui suivent. Quand le conseil vous allez nous dire. Donc, vous meilleur quand on va changer parce que nous avons la vie. Avec la colère. La République est suspendue. On doit, qui peut faire revivre le pays. Bon, nous sommes là pour faire notre travail, le travail pour lequel vous nous avez élus, parce que vous, les journalistes, vous faites partie de la population congolaise. Et je crois que vous n'êtes pas contents de voir vos élus dehors scandalisés, vandalisés, insultés par des motards. Je crois que la République est en danger. Honorable, si vous refusez jusqu'à le soir, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas, il faut demander aux garants de la Constitution, aux garants des institutions du pays. Parce que ça, moi j'ai vécu dans les 5 continents du monde, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu des motards jouer sur les élus nationaux. Les personnes qui ont été élues les mêmes jours que le président de la République, c'est une catastrophe, c'est un désastre. Je vous dis que parmi vous, peut-être qu'il y a mes électeurs, je suis triste et dangereusement affecté. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Merci. Avant que cette députée quitte ici, on nous rassure qu'il n'y a aucun bateau là-bas. C'est ça d'abord le premier problème. Si les bateaux si les Wawa sont là, aucun député ne va passer. Parce que nous sommes en train de les mater en. De ce côté, il y a la police. De l'autre côté, il y a les Wawa qui nous attendent. Bon. Bon, allons nous sacrifier si on doit nous tuer. J'étais là moi-même. Tellement fini trop. La propriété n'a pas
On va essayer de lacrymogène. On a de lacrymogène pour ça. Nous sommes là pour... Nous, on n'a pas de couleur. Nous faisons notre travail. De maintenir l'ordre. Si l'ordre est troublé, on va les rétablir. Même par force. Merci beaucoup. Politique officielle sur terrain, boti bongo ko na lolingi kani ba député ba réagir par rapport ya ndenge ba boyaki bango été ba kota na kati ya hémicycle mokolo ya lelo vendredi 11 juin 2020 pona kopona bongo premier vice-président ya Assemblée nationale oyo alinga ki bongo a remplacé mon mboka Jean-Marc Kabund oyo azaki bongo destitué na ba poste na mikoeleki kasi na ngonga oyo ba député bazali bongo kozonga pambate deuxième vice-président et Assemblée nationale ba oyo na ndambo ba député ba kotaki déjà na kati deuxième vice-président Assemblée nationale a uti bongo ko pesa message na ba député nyonso été bazonga ndaku plénière mokolo ya lelo ekosala maté ezali bongo reporté na date moko ultérieure donc date wana ya plénière pona koya kosala élection ekozala bongo ekopesama mikolo ezali koya kasi ya koyeba ezali ete mokolo ya lelo pe vendredi kaka 11 mai nde cour constitutionnelle a tranché na likambo etali réhabilitation ou pas ya honorable Jean-Marc Kabund na poste na ya premier vice na poste plutôt ya premier vice président ya assemblée et uti bongo ko salema na présidente ya Assemblée nationale honorable Janine Mabunda oyo alobi ete ba député nyonso ba yeba kozonga pambate plénière ezali bongo reporté na date moko ultérieure annonce wana euti ko pesa mabongo sikoyo na ngonga otozali awa na palais du peuple et pas ya deuxième vice président ya Assemblée nationale oyo asengi na ba député bazala pena na kokita motema bazonga bandaku po ne pambate date ya élection et ko pesa mena bango mikolo ezali koya botika to rappeler bino ete kaka mokolo ya lelo nde cour constitutionnelle oyo ezalaki bongo saisi na conseil d'état et sika mwana mboka honorable Jean-Marc Kabund atika ki bongo requête na ye te ba réhabiliter ye na ba poste na ye cour conseil d'état a jugé ki yango recevable pe a renvoyer ki yango kuna na cour constitutionnelle mokolo ya lelo bango basenga ki bongo 48 heures pour ba rendre verdict na bango mokolo ya lelo nde ekoyebana soki honorable Jean-Marc Kabund azongi to azongi te soki azongi to koyeba suite soki azongi te wana bureau ya Assemblée nationale et kovanda pona koluka bongo mokolo ya kotia pona ko bengisa ba député ba ya bongo ko sangana pona ko pona o ya bango premier vice président ya Assemblée nationale ya koyeba ezali sous souhaité UDPS apesa ki bongo candidature na ye apesa ki bongo
ya koyeba ezali ete UDPS apesaki bongo candidat na ye moko oyo azali bongo honorable Patricia Seya oyo aponami bongo kouta na UDPS po a remplacer Jean-Marc Abunda na poste wana tozalaki bongo na ordi na sima ya caméra esengo zaki ya koyeba ete bolandaki ebele bosolo la politique officielle sur terrain moko lelo ezalaki bongo ngai ndeko na bino Ange Makanzu en direct ya Palais du Peuple.